Affaire Karine Pala, c'est grave, banderunanga. Mamba Karine Pala oto bando muna kaka mamba match ba joueur balati boye ba joueur balati boye Karine Pala yaki asalaki live na TikTok concernant mamba ba joueur oyo asalaki live moko na TikTok oyo epanzanaki vraiment internet mobimba mutu tout ayebi likambo tolito lobela siko awa. Alors après ba live na ye après makambo wana nyonso iloko nini oyo ekomeli Karine Pala lelo Irsil Botelo TV aye na mwa explication mukie par rapport ya makambo wana. Bande komoni makamususu esengela ate kokota ngo bablo musupe ko mona po monu beti no karoti kyango eleki bien sûr oloba no mabete mais bablo musu ko mona ngo potali no ka ko beti yango kara otiki yango eleki nango otiki yango eleki nango. Alors lelo na Karine Pala tolobe likambo mususu pourquoi parce que akota ki mwa bablo wango ayaki alobaki tant que moi na mboka ami mona ki ke non aza mwana mboka aza congolaise esengeli pe aloba tanga moni ke moi likambo moko etamboli bien te. Alors ayaki alobaki kaka comme mutu nyonso comme congolais ayaki vraiment alobaki po aza congolaise de père et de mère yango bomoni Karine Pala akota ki mwa likambango alobaki mais ya makasi eza nini to pe ya pasi eza nini tozoyoka yango awa kaka chez Irsil Botelo TV. Alors mbote na bandeko nyonso o bolandaka biso na pesi bino mbote esika nyonso bozali boza vraiment ebele o bolanda Irsil Botelo TV. En tout cas na linga bino kande bulinganga kande bino bulinganga kande penga pe na linga kabino. Merci mingi na batu nyonso o bobengaka biso bato bokomela kabiso bato bo encourager kabiso na musala o tozo sala eza vraiment musala moko ya facilité eza pasi tokutanaka na ba problème ya ndenge na ndenge tokutanaka na ba makambu ya ndenge na ndenge mais boza ebele o bobengaka biso pona ko conseiller biso boza ebele bobengaka biso pona ko pesa ba idée boza ebele o bobengaka biso pona ko sala ba remarque na bino donc ba remarque na bino vraiment boza ebele o bosala ka yango. En tout cas Irsil Botelo TV aye liboso na bino pe to profiter to pesa bino merci pona nyonso oyo bosala na chaîne na biso boza vraiment ebele. C'est pas facile que mutati émission après émission batali ba bengi batako corriger pe baye ko corriger batako sala moi ba polémique baye pe ko sala ba polémique bataba ya ba correction baye. En tout cas eza vraiment facilité. Merci beaucoup na nyonso o bozo sala pona biso yango tolobaka toujours. Si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelo TV, en tout cas n'hésitez pas de vous abonner. Donc ceux qui c'est la première fois na yo au côté na chaîne na biso au s'abonner au commenter au liker au partager nzamba lola akopambola yo ndeko nanga kando koti wana okika place ba komi s'abonner. Donc au s'abonner ko s'abonner isa nango gratuit la famille. Donc, ko s'abonner eza nango gratuit. Tango continue Irsil Botelo TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Nzamba lola akopambola yo. Bandero nanga likamba Karine Pala oyo ekomi nango grave. Likamba Karine Pala o bozo mona ekomi vraiment likambo moko grave. Alors bate bele baye na ba propos na bango bate bele balobi oyo esengela ki baloba. Kande tolobara toza biso nyonso ba congolais, toza biso nyonso ba congolaise mais eza na mutu ana ndengene akanisa makambo eza na mutu ana façon na ye ya komonela makambo ngaloba toujours toza biso nyonso ba être humain mais toza na ba réflexion différent. Eza na mutu mususu ana ndengene ya kokanisela eza na mutu mususu aza na ndengene ya ko raisonner. Peut-être esika yo raisonner B eza na mutu mususu azo raisonner ngo A. Peut-être esika yo mona Z eza na mutu mususu azo mona ngo Y. Donc toza vraiment différent batu nyonso na mokili toza différent makasi. Karine Pala asepelaki na nde ba joueur balata kite.
asepelaki te na nde bajoueur balataki ayaki liboso na biso ayaki koloba asalaki live na ye ntango amoni bajoueur bapublie bavideo na bango nde babandaki kokende kobeta match nde babandaki kokende mambakani alors ye ayaki apubliaki bavideo na ye asalaki live par rapport ndenge amonaki bajoueur ya Nigeria nde balataki amonaki bajoueur ya Togo nde balataki amonaki bajoueur ya partout ya Afrique nde balataki alors epesaki ye mwa kilo wana mwa permission ya koya koloba par rapport ya bajoueur na biso pe nde balataki alors toki epai tozonga epai en tout cas bajoueur na biso pe balataki na bango mpe mabe te mais look wana epai ya Karine Pala esepelisaki ye te eza na bato mosusu esepelisaki bango mais eza na bato mosusu pe esepelisaki bango te Karine Pala look wana esepelisaki ye te yango bomoni ayaki liboso pona koloba ndeti nga namonaki na trouvaki na nga look wana pas mal ezaki nango mabe te mais so batiaki mwa bakilote batie mwa basandale na biso wana ya batemps de Jésus wana elingo ozala nango mpe bien pasika mpo balataka wana mwa bapantalon batie baketch yango mpenza ebebisaki mwa makambo moke eza selon nga alors Karine Pala mpe ezalaki selon ye ajijaki bon to atrouvaki bon aya kosala yango live akipaki yango ka epa na ye moko te bo eskizenga banglo nde likambo abombaki yango epa na ye moko te donc aboyi kokipi yango epa na ye moko nde ayaki apartage yango na peuple congolais alors malheureusement esalaki malamu te mpo bato ebele basepelaki na idée na ye te bato ebele basepelaki na réflexion na ye te tomoni baoyo ya kofinga bafingaki ye bato bazwaki yango batia yango na bapage polémique bato bacréela yango mama na polémique vous pouvez pas imaginer et créer polémique yana bato mosusu bakomprendaki te na ndenge nini ye alobelaki bato ebele bakomprendaki yango te me bato bakreaki kaka polémique par rapport ya Karine Pala ndenge alobaki alors naotiela bino mwa extrait mokie tolanda nanu ndenge alobaki tokozonga nao na ba audio na ye tolanda nao ndenge Karine Pala alobaki ekotinda biso tozala na réflexion moko na nga na bino toyeba osala analyse oyo kitoko toyeba koloba eloko nini oyo ezoleka eza na bato mosusu balandaki yango te yango tolingaka tozongisi nanu mwa extrait wana mokie après toloba na bino qu'est-ce qui se passe eloko nini vraiment oyo ezoleka sikoyo epa ya Karine Pala aza couturière oyo toyebi Karine Pala tongaka na ye malgré bato ebele baya baloba ke atongaka kitoko te ye moko bilamba ya lataka atongisaka yango na Benin ye moko atongaka bilamba na ye moko te soki eza ya solo katongaka ye moko alakisa biso ndenge atongaka mpo bato balobaki ebele makasi par rapport ya robe coquette alataka na libala epusaka bato ebele baloba ke Karine Pala atongaka kitoko te me ye moko alataka bilamba kitoko seke ye te mutatonga yango wana ezalaka bato ebele balobaki yango alors lelo soki tomoni Karine Pala abimi a réagir par rapport ya tenue oyo baba joueur na biso balati parce que aza couturière o atongaka ayebi makambo ndenge ezalaka ayebi pe fashion aza muta fashion ayebi ke na fashion boye na ndenge baba joueur fallait pas balata boye fe balata boye ayebi ndenge ezalelaka alors amoni balati uniforme en tout cas ça vous mentir babimaki vraiment lokola bato bake tokolo ba te toboyi ba polémique mais bimaki vraiment uniforme o tomonaki nande balataki ba pantalon na ba chemise babimia vraiment uniforme mais eza nango pas mal mais eza kaka bato ebele basepelaki nango te mutu na mutu asali réaction na ndenge na ye mutu na mutu réagir na ndenge na ye mais réaction ya Karine Pala ebimika mabe po ayaki nango na live abandaki koloba façon abandaki kolobela na bato pe baintervenaki basalaki mwa baintervention wana esalaki vraiment bien te esali ba peuple congolais ebele mabe alors tozonga nao na ba audio wana après ngai na bino tokoyeba na kosala vraiment ko analyser makambo kitoko pour que toyeba eloko nini oyo ekomeli ye lelo tobosana te ke tant toloba likamba ba joueur toloba likamba gouvernement toloba likambo ya gouvernement tant totala biema ya ba joueur toyeba ke eza siko likambo ya gouvernement po bango moko te baketongisa babilamba na bango balata bango moko
baketongisa yango bango moko te balata. Alors ezalaki na idée oyo eutaki peut-être epai ya mutu, idée oyo eutaki epai ya fashion design na bango, nde bazwaki bamama wana nyonso bake batongisi babilamba wana, eza likambo ya gouvernement. Alors tant Karine Pala a touché point wana boyebake eko touché population, eko touché monde entier, eko touché congolais nyonso. Yango lelo tokomi na esika o tokomi po likambo wana et touché vraiment congolais nyonso. Donc et touché vraiment congolais nyonso. Yango bomoni tosuki ndenge tosuki na moi ya lelo. Alors eloko o ekomelie toye bango kaka elongo na bino tozala wana tisuka to aimer vidéo to partager vidéo et ozala vraiment malam na loba toujours ba partage na bino nde ezalaka force ya chaîne na biso. Alors toyo kana Karine Pala après ngana bino tozo continuer malembe. Merci. Ba Nigérien de balati batie ba tissu uni ata ba Ghanéen na monaki tissu uni batie mo liputa soki bande moko ya ba le quoi moi de moko le quoi liputa puta la bango de balati Vivi on dirait mariage coutumier maman na ngai toko bi libala ya pasteur Kass Maman bolo lobata voilà une mikolo libala ya pasteur Kass ce qui me pendant que ne mariage à pasteur Kass to yebité et ça mana Abidjan et ça coutumier à Kaboul je crois oh et ça ridicule hein ridicule Rose bonjour uniforme ya matanga Shekina biso loba uniforme ya matanga botika koyokisa ba congolais soni tozana ba richesse ebele merci Paul et sobi biso makasi mama papa na ngai tozana ba richesse ebele tozana ba couturier baza mayele bakoyi kosala na lingi na kopa ngo ya pa na ngai te na boyi na ngai pa na ngai kutu te me nazana bandeko na ngo batonga ka kitoko ngapona tanga batayero na yebi o kutu na tanga na ba oyo kutu bazanga kombo bazana kombo yebani te bazana ba coin ba avenue na biso boyela bango idée ou bien bango ba pesa muto bokende ko pesa bilamba ba maputa wana atuna ki idée te atuna ki bino nini te loko bokosala penza bozoke osala nini yango na conseiller ka bino bandeko nanga ba couturier soki muto ayepa na yo luka oyeba taille na ye oyeba elamba wana linga tongisa eza ya cérémonie nini botala peut-être elamba ebongaki na muto amukie ya lingi muto munene batongela ye ebongisi yete kolbi problème te na relate sa belle sœur na ngai botika bilobela botika ko salir réputation ba congolais botika ko bebisa image ya ba congolais be misusu bayoka kuna balati maputa na ba sandal misusu na ba basket soki arriba ma papa nanga tozali na ba artisan musala maboko efutaka botambola bomona bandeko na biso basala ma papa rafia bosala ta papa na biso rafia na biso akuba na pelouse o ezaka soko simbi ozoka pelouse botala pelouse wana ndenge ezalaka balati yango na mapapa sikoyo basaleli bango sikoyo eloko ya likolo esali loko ya baforme bubu kaka simple rafia evandi likolo mwa basak moko boye bacibuta wana babetaka na mopanzi boye bosali yango na rafia bandeko na nga mwa ekoti wana loko ya bachef coutumier bosali na rafia ça c'est nous wana ekozala vraiment boomona ke biso bokoko na biso nde yango wana bokoko na biso yango wana parce que biso na bokoko lelo potango basokota na terrain bayeba ke molongo bato eza sima na bango tozela critique ne lamba eza na makolo te critique tosala yango ne lamba mon cher eza na makolo te makolo nde ebeta bale eza ne lamba te tozosala mpona kodemoralize bango te liputa euta mpa na biso te liputa euta mpa na biso te Dieu merci Dieu merci na accepté papa Mata ezalaka te bandeko na ngai ezalaka te batika kosambwisa bakongole baministre banini ministre ntango batie oyo esika wana yeba eloko ya kosala eza mosala na yo te papa eza kutu 15 000 francs te na prix de gros bateka yango 3.5 botika kosambwisa bandeko na biso botala baninga basokita na vie oseko
bandeko na sir nazongiseli bino mwa audio oyo po toyoka yango penza bien biso nyonso après toyeba eloko nini oyo ezoleka to pe nini oyo ekomeli Karine Pala to pe ekomeli ye pourquoi bomoni nga aloba toujours mutu na mutu azala na ndenge ne ya komonela makambo na uti oloba ngo deja na ebandela émission na nga so bolandi Karine Pala bien aye koloba par rapport ke image ya Congo ebebi bato bafingi bakongolais balataka bien te tant que yaza couturière aye ko défendre aye koloba bajoueur basali mabe bajoueur babeti faux bajoueur fallait pas balata bongo aye koloba est-ce que ezalaki important Karine Pala asala live aloba likambo oyo bomoni eza babilo mususu ndeti nga aloba eza makambo mususu bareglango na public te eza na bato ebele babebisa bapersonnalité na bango ka mpona oyaka na public bomoni réseaux sociaux eza eloko moko mabe na réseaux sociaux ata oya na raison ata oluka oyo explike mutu oyo explike bato likambo pour ke bacomprendre yo ata oluka oconvaincre bato bacomprendre yo likambo nini ide na yo eza nini yeba ke parmi bato wana soki oya na 20 oyo bacomprendre yo yeba ke oza na 80 oyo bacomprendre yo te oyo baosalir yo ezala bongo alors Karine Pala azaki obligé te ya koya kosala live pona kogarde personnalité na ye po likambo etala ye moko bomo likambo etala yo moko okopelisela yango caméra oye olobi mutu akobanda kocontredire yo aza te peut-être bato baoke kotonga oka po kongola misala na ye na mosala wana mais likambo etala mondako etala peuple congolais etala pays ya mboka na biso okobima ridicule pour rien okobebisa personnalité pe valeur na yo pour rien pona Congo na biso eya na bato mosusu bacomprendra likambo avandi a comprendre likambo bien avec sagesse a comprendre ke te moi si alobi mabe te mais eya pe na bato mosusu batikala kocomprendre makambo te veut dire bato mu comprendre donc ata okiti omati po opesa explication likambo ye aotikala ocomprendre yango te pourquoi po aane muta compréhension te po ana ye muta mu comprena bato mosusu balobi ke no Karine Pala yoki zuwa po marché wana bapesaki ye te po moto atongi bilamba wana lembongo ebele esko ye tanke tailleur ayoki zuwa oui tokoboya pe te aza mutu akosepela pe te pourquoi ayebi ke moto azwaki marché wana azwi mbongo ebele me asali mosala oyo econvaincre bato te selon ye wana eza selon Karine Pala alors eya na bato mosusu bato ebele na otala bacommentaire sur 100% bacommentaire toaka na 10% bacommentaire oyo bato baocomprendre ide nini Karine Pala aza nango aza mutu amoni ke te Congo ebimisi mbongo ebele babimisi mbongo ebele pona bilamba ono batongeli joueur mais selon nini selon enini événement o bango bakei bakokai kolata bongo te wana eza Karine Pala ndenge aobule tomona lelo couture échangea lelo tomona sute muta tongisi chemise simple ka bongo na pantalon liputa tomona ngo lisute peut-être to banomona ngo na tango akala mo boke ba fête sa famille ba uniforme maputo mona banoko batongisi wana zaki na tango akala mais na tango lelo couture échange et comment ato tongisi pantalon liputa tona chemise liputa o modifia nguna mwa tisi o beti ngo mwa complication mo be batu bakoma olata bongo siko Karine Pala atali kete tailleur wa atongi bilamba o alembongo ebele me atongi bilamba ndenge atongi ba modelo esengeli te eza selo Karine Pala nde asalaki live aye koloba mais peuple congolais en tout cas naloba toujours tozala na respect bien sûr balobaka respect ezalaka réciproque soki mpe Karine Pala avandaki afongolaki video te mais bato balingaki bamanke ye te alors bato ebele baye komanke ye bato ebele baye kotia maloba na likambo oyo bato ebele baye kofinga Karine Pala mpo ye moko asalaki video na internet mpo ye moko afongolaki baporte mosusu fale pa fongola soki Karine Pala avandaki asalaki video te mais balinga bamanke Karine Pala te
Karine Pala a mutoyo no toyoka eteke o batu mo babimi balobi o Karine Pala bimi azongisi. En tout cas na ba polémique o toyoka ya bata maboke ngana na yoka Karine Pala te. Na ebite bino batu botala nga soke si boyoka Karine Pala, soke si bomona Karine Pala, mais nga penza personnellement Irsil Botelo TV nde bomona nga non na yoka Karine Pala te na ba problème moko boye, mais lelo esuki ka na Karine Pala te live o Karine Pala salaki e fingi si ba comédien. Batebele ba fingi musala na bango, batebele ba fingi ba comédien grâce kaka ya live o Karine Pala salaki. Ba comédien ba bimi ridicule ba ridiculiser ba comédien olebo bandata olebo lobaka ata na Karine Pala o asali yango o aye ko sala live tant Karine Pala sali live bomoni Belvi Kandite bomoni Irsil Peshanga te bomoni Dina la douce te bomoni la die sobete bomoni Papa Vidéloin te bomoni Jean-Paul Mayata te mais toyo mona ki Karine Pala sali o de live na ye e fingi sinde siko ye na bande kone nyonso ya ba comédien e pesi pasi batu ba fingi ba en tout cas ngai comme na linga ba preuve boza na tela bino boyoka ba audio ya batu nde ba fingi boyoka ba audio ya batu nde ba kitisi lisusu théâtre mboka na biso to luka évolution to luka to matame to kita pona buzoba toyoka ofandela bango kutu ba matara mwa drapeau na biso ata tozwaka coupe te ata tokenda musika te mwa drapeau na biso e matara pona ba joueur wana et seul likambo e matara biso mwa drapeau ya Congo eza ba joueur ya foot nanu kutu babeti te yo de aso pesi tempo ya ko bando critiquer bango olingi o mema batu na ko critiquer ma puta na bango balataki. Est-ce que neti Karine Pala yo na maboke o apporta nini? Karine Pala yo na maboke apport na weza nini? Apport na maboke le balanga scène nini au joueur de ata rôle principal au joueur ta artiste principal rôle principal na maboke nini na film nini peut-être so comment ngana yebite peut-être so comment neti ngana teko kaka mukolo makia yabe mukolo ngana tsayoka mukolo makia yabe tio le kanu na ba groupe salongo wana en tout cas bali pati ba esengo ba tsaka openza mulili obimaka mulili badonanga koyoka audio oyo na sir to comprendre biso nyonso ke mutu soko lingi ba respecter yo moko se respecter na mboka na biso nyonso ekoma mabe bomona Congo ekoma ta mutu oloba mamba bien batu bomona nka mabe ekoma ta mutu apelisi caméra pesa conseil mais ezaka na batu boyo finga e prevane ke biso mo awa na ba YouTube batu monango opelisa penza caméra pesi batu conseil mais parmi batu boyo commenter o mona ka mutu moko oyo finga o donc c'est-à-dire à 8 ans oyo ka conseil na ote ayeka akoti kaka afingi na yo abimiake Karine Pala tanga kote live ayebeteke na sima nango epesa retour o epesi ayebaki yango te akotaki na live akoti live comme tout le monde akoti live tant que congolais akoti na live asa congolaise amilingi ayebi ke te eza mama mboka to lobela mboka akoti alobeli mboka peut-être avant Karine Pala apelisa live batu banda ko respecter ye azaki respectueuse makasi batu ba respecta Karine Pala po nanu to mone na buzo bate kana nde na yebisa kibino batu no ba mone na buzo bate alors bate bele ba respecta kaye wana to bomba ngoti to lo bango vérité mais peut-être après vidéo ana o asalaki e botelier makambo bate bele ba manquer Karine Pala bate bele ba fingi Karine Pala na ba commentaire bate bele ba saleli même ba vidéo et souki wana te me bate bele ba manquer lisusu théâtre pour dire que banda ba théâtre na bango loni ba apporta na Congo bomone sika sko tolo ba ke Karine Pala fingi si bata théâtre nyonso
akoka kovanda na ye ka tant que oza couturière yeba ke soko bimi mpo lobela yango bato bamonaka lokola osali zuwa bato bakoloba bato bamonaka ke osali zuwa bato bamonaka ke osepeli te fale nde kopa yango ezala epa na yo bato bamona bongo donc bato balobaka ke te ye asepeli te fale kope ezala epa na ye alors nde mutu mosusu atongi yango asepeli te yango aye koloba ata wana raison bato bamonaka bongo alors mutu lokwa Karine Pala comme azalaki comédienne esengelaki te aya kolobela yango comme aza mpe couturière esengelaki te vraiment aya liboso na biso aya kolobela eloko oyo po agarde personnalité na ye eyana makambo mosusu osepeli no nango te me ogarde no yango kaka toza bato biso mpe nyonso tosepela na mambelekaka te ere mona bakongo na biso wana me omona ke na oya na nga oloba te nabima na tv naloba bato bakosancharge na nga nabima na tv naloba bato bakozomele nga bato bakoloba bato bakozwango na baangle ebele wana na mambaloba me otieno ka na se omeli yango esukeli nango ka yo moko mpo na kogarde bapersonnalité oyo tolingaka kogarde alors lelo Karine Pala afingami apropos likambo oyo mais sans le savoir ke soki lelo bakonzi balobi batelemela ye baotelemela ye pourquoi bato ebele balobi ke aridiculize bajoueur bomona lelo bato bakana kofinga te mais otana bacommentaire otala peut-être bato baotelema mpo bafinga Karine Pala baza ta ndenge moko te bakokana ta te mais azwi quand même audacité wana ya kotelema avec audace ya ofinga star monene lokola Karine Pala mpo ye moko asalaki live soki Karine Pala alobelaki yango te me na ero tobeta lisolo te me na ero balive esalema ebele te me na ero mafingi eke ezongi te bato ebele bafingi ye pourquoi alobeli yango avant na bajoueur babeta match avant bajoueur basala likambo bakendelaki na tongo nango deja Karine Pala fongolela na mona live yango ezalaki na tongo et soki ata bato bazaka proche ya Karine Pala bayebeka Karine Pala osala live pa lobela biloko alobelaki balingi bapekisa ye c'est parce que bato bayebaki yango te bato ebele bazaki surpris omona Karine Pala na live aloba bongo e ana bato mosusu bamata même na live ya Karine Pala matine ka asengi bamatisa ye po afinga Karine Pala tomonaki yango bacomédien s'il vous plaît bo garder ba personnalité na bino eza très important makambo nyonso te ezala mamba okota surtout mamba mboka na biso botiaka penza mutu te bokota yango penza pampamba te mpo bakongole tozalaka bato mo ya kanda kongole azwaka likambo na angle mosusu okota likambo olobi yango na angle mosusu me kongole azwango na baangle mosusu Congolais azwaka likambo toujours na ndenge na ye. S'il vous plaît, ba comédien, pour na respect na bino. Pour na respect na bino. Esenga bablo musubo kota angote. Po yana batu musuba zelela ka bino kaka donc aluka kaka mono ne erreur moko boy po sambusa yo po finga yo po loba makamusus o asengela ke loba te. Alors pour na respect na bino ba comédien yana bablo mususu ebele o il faut bobeta ango kara. Nga loba na bemission nga na yako kita ba comédien te mena yako valoriser bino na yako loba bolamu pona bino quelque soit batu ba bundisa bino quelque soit batu ba finga bino na yebi valeur ba comédien na biso pourquoi basala ba biloko auto sepelara nango o esepelisaka biso na bandaku na biso alors je suis pas obligé à koya na TV ko yo finga bango elekate alors tant biso to yo valoriser bino moko pe bomi pesa valeur bino moko pe bomi valoriser eza malamu mingi so bino moko pe bomi pesa valeur réputation basomba ngo te boyebi lelo okoyo bebi sa réputation na yo moko te pona peuple congolais bate belé bane be compréhension
osala likambo okasuka bato bakosepela na likambo osala me omisali fo osisi live olobi na beti mabe osatandre te na oyo elinga koya donc ayini mpala satandaki te na oyo elinga koyela ye lelo bato bafingi ye pourquoi po ye moko apelisaki live alors nga Ursule Botello TV lelo vraiment nayeka kopesa bacomédien mboka na biso conseil s'il vous plaît bacomédien s'il vous plaît bomipesa respect bomipesa valeur makambo mosusu eza makambo te bino bokoki kokotaka tant que oza comédien oza star bablo mosusu bokotaka yango te bomipesaka valeur na koya na bino tant que bastar boyeba banani boza bomipesi valeur pour que mutu moko te lobi songolo mutu moko songolo aya kosaka na yo te mutu moko songolo aya kocracher sur yo te esenga yo moko omipesa valeur et place oza et ozala vraiment malamu mingi alors wana moni na silisi na komi na suka analyse nanga na sur bo comprendre nga eloko nini o naiki koloba liboso na bino merci mingi na bato bolinga Ursule Botello TV merci mingi na bato bokomilaka biso obobengaka biso merci mingi naloba numéro na biso totiaka wana pona ba remarque na bino numéro na biso totiaka wana pona bato bazaka na ba conseil ya kopesa biso numéro na biso eza wana pona ba o ba monike non ana publicité moko ana maison moko lingi publicité nango eleka chez Ursule Botello TV en tout cas ko hésiter te ya kokomela biso na numéro na biso wana tokosola na yo kitoko kasi wana pesi mbote na bandeko ebele o botalanga yo o komiti na suka pona otalanga nzamba lola a mona yo donc moyena tanga bakombo na bino lelo ezate na ebike boza ebele o botalaka Ursule Botello TV ti na suka alors nzambe amona bino esika bozali amona bino esika nyonso oyo bozali pe abatela bino na ba famille na bino en tout cas merci beaucoup abonnez-vous commentez likez partagez que le Seigneur vous bénisse bisous bye